Mbote à bino nyonso bozalaka branché connecté na Vision Plus télévision na yebi ke boza ebele na mboka ya Angleterre pe na France, Belgique, Hollande kuna na Grèce na Athènes na yebi ke boza ebele bino bolandaka Vision Plus télévision eza bongo chaîne oyo epesaka bino ba actualité politique oyo esalaka ba analyse na oyo lekaka na kati ya République démocratique du Congo bongo na nyonso lekaka na Afrique. Bon, mon rango, bon retrouver rango na Vision Plus télévision wapi moi namboka bela dinganga ya za bongo patron ya chaîne yango afandra na mboka ya Londres to PCP moi mbote ndenge toye ko sala vraiment entretien na biso na bahi baza mieux placé na domaine ya politique to kolobela bongo na sujet meni ya biso lelo procès moi namboka Vital Kamerhe et to kolobela lisusu na makambo Italie 15 jours oyo babakisi lisusu na état d'urgence bongo toko oleka bipai wapi bakinoa bakoloba yango lelo mokolo ya lundi 22 juin 2020 toyambi bongo mwana mboka Karim aza moko ya ba politicien na parti cher ya mwana mboka Vital Kamerhe o autiko ozoa etumbu na ye ya 20 ans de prison ya ko pesa biso ba explication claire na makambo ne lekaki ndenge ba juge ba rondaki verdict pona kotala bato bazalaki impliqué na projet ya 100 jours ye akopesa biso verdict bolanda ye bo comprendre aloba nini mbote mwana mboka mbote ndeko journaliste biso tokoza tolobi komo na bien te expliquer ba téléspectateurs na biso ozanani na UNC osalaga nini na vie politique osaka vraiment nini. Oui, merci pour na maloba ngai kombo na ngai ndeko Karim Kakeba nazali président de jeunes na fédération na biso ya Kalamo ya UNC et en même temps nazali pe moko ya ba communicateur ya parti cher ya honorable Vital Kamerhe UNC Union pour la nation congolaise. Voilà en bref ezali ba fonctionnanga na kati ya UNC. Pour comprendre ba fonctionne na kati ya parti politique UNC ya mwana mboka Vital Kamerhe ndeko totali bongo ndenge bakati verdict samedi na ngambo na bino ya UNC boyambaki yango ndenge nini. Théâtre ezalaki théâtre et 15 ans ou 20 ans de prison oui Taliban ba réussir Paris na bango mais ça théâtre. Comment beaucoup condamné sans preuve. Les théâtre. Na sur semaine où tu je crois qu'ils ont dimanche peu bandeko ya 5 peu ba meka qui ko sala moi lecture na bango par rapport à la condamnation à Vital Kamerhe. Aux hommes qui ont théâtre. Donc ils allaient vraiment théâtre. Même le samedi temps bazo sala babilo na bango na président na biso Vital Kamerhe azalaika ko seka. C'est du théâtre. C'est du théâtre vraiment. Bino ngamba yeni si boyamengo théâtre. Mais on est à théâtre, ba peuple congolais ba sali ba beti maboko ndenge justice sali musala nango. D'abord za théâtre, tant le peuple congolais non. Au bin de journaliste, faut pas qu'on finga peuple congolais. Ba peuple congolais baza ba moutonté, baza bazo baté. Toza na justice. Bukangi mutu pona détournement. Na ba procès na nyonso. Eza la ministère public et loko tolobi yango tolobi yango vraiment mingi. Eza la ministère public, eza la avocat ya république. Bati qualité kolakisa biso ba indice to ba preuve ya culpabilité. Mais sur base de quoi? Au moins même samedi, na habité soki olanda ki procès, même le samedi, juge atangi na ye kaka réquisitoire o esalemaki na ministère public. Donc jugement yemoko atikala ko émettre jugement na été. Donc tangi na kaka eloko oyo ministère public asalaki et puis a condamné Vital Kamerhe et tala ndenge azalaki kotoka ta mutu ndenge zotoka pour yebike nazo condamné innocent azalaki à l'est ndeko na azalaki à l'est en âme conscience ayebike na condamné innocent ba condamné Vital Kamerhe pour na kotiaye hors usage politique ba condamné Vital Kamerhe pour na kotiaye hors visage politique mais juge apesaki ba apesaki décision à tribunal parce que juge alobaki comme droit ezoloba alobi tala soki o apesaki ba analyse na ye ndenge moyen to biso to limbola ngonyo sizate mais bino na ngambo ye ni si bolobi za théâtre mais biso pe na ngambo na biso ba panzi sango to moni ke justice asali musala na ye pourquoi bino na kati ya lingoma na bino ya UNC bozo di mate ke justice asali musala na ye ndenge lobani parce que
mwana mboka Vital Kamerhe ayebisa bato na campagne ki état des droits. Toza contre état des droits. D'abord, on a contre utilisation du concept on a abusivement état des droits. C'est quoi un état des droits? État des droits est justice moko équitable. Et là on a lobaka yango nyonso. Et depuis que le Congo est Congo, état des droits est bon, justice est alaka. Bon, peut-être que la justice moko impartiale, justice moko tributaire, ils dépendent de beaucoup de fil à téléphone. Mais quand même, justice est ali. Toza contre état des droits entre guillemets. Mais ceux qui bolobi que état des droits est bandit na Vital Kamerhe, le fait qu'il y a un directeur et un cabinet à chef de l'État, toza contre état des droits. Toza contre état des droits. D'abord, c'est quoi un état des droits? État des droits est ali neutralité et justice. C'est-à-dire justice est à vraiment neutre au milieu du village. Parce que tu constates depuis année, la justice est qui guide dans téléphone. Il suffit de et puis justice des intouchables. Et jusqu'à preuve du contraire, intouchable est belé. Et ça, belé se promener dans millions de dollars. Il y a un cannabis, mbongo ya contribuable congolais. Mais baza l'aise sans inquiétude. Yango Vital Kamerhe pe bazui yango ba condamné ye. Mais mbongo ba contribuable congolais yango azui et tout monaye. Je peux tout être sauf un voleur. Phrase de Vital Kamerhe. Et puis à l'Akisa Kiango. Mon innocence sera prouvée à l'Akisa Kiango. Mais problème, il y a Vital Kamerhe. Narosa la analyse selon deux approches. Ouais, approche politique et puis approche juridique. Toi qui as une approche juridique. Bofundi Moutou. Ok, c'est bien. Aza citoyen congolais. Aza justiciable. Nul n'est au-dessus de la loi. On est d'accord. Accueilli na tribunal. Tolandi biso nyonso d'abord marambo ebandaki parmi ba grief ono ba fundi parce que a détourné 400 millions de dollars et longwa 400 millions de dollars est commis 370 millions de dollars si et longwa 370 millions de dollars et kokoma 57 millions de dollars mais na 57 millions de dollars wana yende ko Jamal oyo a prestaki pona oyo a se portaki garant pour la construction ba maison préfabriquée andimi ke ngai nazwa ki mbongo. Ndeko Mouima, co-accusé ya président Vital Kamerhe, lobby, oui, nazwa ki 1 million de dollars, to sala ki dédouanement ya ba conteneur. Mais na niveau nini, Vital Kamerhe a impliqué. Na droit pénal, ndeko excusez, na droit pénal, la responsabilité est individuelle. Et na droit, infraction est individuelle. To moni ba témoin au bayaki. Nulle part, même na chaîne de dépenses, Vital Kamerhe s'est retrouvé. Ba lobby ezali azali auteur intellectuel, to infraction intellectuelle. Mais ce qui tokeni na diapason na schéma balinga ki mamela biso. Concepteur il y a programme à 100 jours. C'est le chef de l'État. Donc c'est que chef de l'État ne muta concevoir eloko wana po babimisa mbongo ya l'État. Et puis mbongo ngo ebimi ezate ke bungi ezana tozwa lokola programme ya 100 jours ezate ke bandaku esila to ba programme nyonso esila na 100 jours. Non, mais ils ont un programme d'urgence, ils ont un quinquennat, ils ont un mandat à 50 ans. Donc, problème, on a un procès de Vital Kamerhe, ils ont rien à voir dans la justice, rien à voir dans le droit, mais ils ont acharnement politique. Maintenant, autre aspect politique. Ndeko tozali awa toza na coalition. Félix Tshisekedi du chef de l'État a en coalition, on a Vital Kamerhe président à INC. Le même Ndeko Félix a en coalition, on a Ndeko Kabila ancien sénateur à vie, coordonnateur à FCC. Alors, ils ont le la trépied au SMB caméra nabiso ou azo filmer biso. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra tout la maillot faible pour nous préparer 2023. Mais on est salemi. Oyo qui est local liboso Vital Kamerhe condamné pour 20 ans. À voter pété, à exercer la fonction politique. Donc, objectif n'a pas été atteint. Il y a écarter Vital Kamerhe. Mais ça n'a rien à voir avec Mamboya Nino. Ndeko biso nyonso to landi makambo ndenge leki procès ndenge leki. Mais eza ko finisa justice ya mboka na biso. Ndeko DG Arab Bank, ozaki accusé pe na même Nino. Lelo azawapi. 35 millions de dollars na ye. Ou afutaki eza wapi et que na banque nini yango na lobby justice yango ti lelo ceux qui étaient des droits bino bozoloba eza nanu effectivité DG ya Safricas 2 millions de dollars ou afutaki eza na banque nini
aza libre lelo donc état de droit na bino eza entre guillemets eza nanu effectivité yo zoloba na kati maloba te yo zoloba état de droit eza te po na zongisilo susu mutu nana po ba condamner Vital Kamerhe yo zomona te ke mwana mboka babimisi 57 millions musala esaliti musala esalemite mais ye na Jamal na Muhima ba bimisi bazumbongo na kesi ya leta musala esalemite na ngambo na bino ba INC bolobi ki mwana mboka Vital Kamerhe aza innocent ba congolais bazomituna mbongo nyonso na basali nango nini po jusque là tozomona ndako te ezalaka ba rubrique bazomona ndako te ba congolais ni balobi bazomona ndako te ndeko na ngai non Tolanda qui procès général ya garde républicaine à l'Ekaki parmi les témoins. Abi oui, ils ont déjà 280 maisons. Oh, ils ont déjà na Kanchach. Ils ont déjà prêt pour na habitable. Banda ko ezoto ngamalaka nanga. D'abord, programme ya 100 jours concerné kaka banda kuté. Parce qu'il a volé banda ko nde volé ba kangeli. Baza na volé banda ko toboyite. Ya on a lobby kasi. Ndeko ya Safrikas bakanga ke ya zape na volé na nini ya banda ko. Ndeko ya OVD bakangi wana ezapeka voler ya bandaku ya on a biso que non 100 jours ezali programme moko munene ezali vaste ezali tellement vaste programme ya Vital Kamerhe eza que ba écarter ye kaka na nzela ya 2023 eza nango na problème teo ya 57 millions ya boyina boy parce que ba laxi biso ba preuve te ba preuve ezate ba preuve ezate alors que toza na droit pénal ba preuve ezate ba juge wana na ba avocat mususu wana baza ba éminent professeur ya ba université ba yebi eloko nini basali donc lobby na mon pardon samedi na mona que juge azaki na simple lecteur ya eloko ya papier oyo yekuta komi na été donc azotanga na eka katika tanga et puis asilisi asiminzela ke na motema na place aza c'est un père de famille là où il est il sait que je viens de condamner un innocent ayebi en âme et conscience ceux qui assemblaka ayebi que na condamné innocent Vital Kamerhe aza innocent balaxi biso ba preuve te mais ndeko bino bato bozo kotanga biso moni tokenda classe moi kala bino boko tanga boko sala droit boza ba professeur pour Congo pe totondi bato ya ba 25 diplômes 40 diplômes Congo pe ke liboso te bino bato ba 50 diplômes bokeba na bino tokomi ko kebisa bino botika ko mema population congolaise na ba arrêt rebelle ndeko nanga mona bino bato bozana ba 50 diplômes na zongisilo mutuna ba lobby que ndenge juge alobaki ndenge ministre ndenge ba avocat bazoloba ba lobby que na matière pénale bakokanga moto loboko na sac boité mais ba fait ezola qui c'est déjà acte ya moyibi bino boboyi yango procès préfabriqué condamnation peut préfabriqué ba fait au balobi wana o makamunyo sur le gars na instruction tango dossier zaki na niveau instruction elexi déjà que batu bayibi azimo na libenga leta basali nango eloko te Deko Vital Kamerhe azali c'est pas n'importe qui quand même toloba qui a puis toloba kango Vital Kamerhe a financé la campagne électorale ya ba candidat na ya UNC avec quel argent et puis il était qui à l'époque là en 2018 madame Amida Chature a financé au moins campagne électorale ya cash na 1 million de dollars azala kinani na 2018 tozali kaka en opposition non c'est pas que mais place bon justice ango yozoloba comment moto azumbongo na 2019 pour que osoma lupango na 2012 allez-y comprendre moto ozumbongo na 2019 OK osoma lupango na 2012 do yake au Congo oyo bazongisa kaka banesima ba condamné ndeko Vital Kamerhe parce que azana lupango na France parce que moi si nazana lupango parce que problème ya Masaro d'abord naota ekolobango en droit pénal la responsabilité est individuelle problème ya Masaro na Jamal en quoi est concerné Vital Kamerhe Vital Kamerhe a banda signé ba document pour mbongo bima ye muta facilité ba document wana pour mbongo bima Vital Kamerhe muta facilité ba document pour mbongo bima selon le ministère public. Mais d'abord, Vital Kamerhe azalaki directeur et cabinet chef de l'État. Azali suspect, hein? Bon, jusqu'à présent, Azana, Azali suspect. Nalobi Azali directeur et cabinet chef de l'État ndeko. Azali nommé par ordonnance présidentielle. Il faut pas Azala balongola pe ordonnance. Même de Kweberan doit aussi l'intérim. Na poste intérimaire amataki par ordonnance. Tozo zela pe toka mais jusqu'à preuve du contraire na toyoki ordonnance moté o ya abrogé o ya liboswana. Donc jusqu'à preuve du contraire
Et puis condamnation les à premier degré. Donc quand il peut m'avoir autant, semaine mobimba tozo mena pe ba démarche. Il faut que na cour de cassation ainsi de suite jusqu'à ce que tu retrouves gain de cause parce que les condamnations moko basées sur la haine et la jalousie. Preuve exacte procès moko ezaki pardon basali yango pona ko plaire moi groupe moko ya bato moi ba clameur public. Or toza na droit fallait batangela biso mibe ko ndenge logo bani. Mais juge attendaki yango. Le juge attend qu'il y ait un procès malamu parce que le procureur général de la République à l'Obaki, botu na biso ba preuve parce que tokotika la collection bino ba preuve de culpabilité à camérité. Ba l'Obaki a un procès. À moins que yo landa qui malamu mais ma mémoire est très bien. Ba landa to landa qui procureur général de la République a dit ne nous demandez pas de preuves parce que nous n'allons pas vous montrer de preuves. Donc ça qui n'a preuve mais sur base de quoi ba condamner Vital Kamerhe. Sale messe. La messe a été déjà dite. Donc, il n'y a pas d'ambition à INC de trouver normal, mais tu dois continuer la démarche. Vous trouvez normal à INC, Alliance Nabinona IDPS n'a pas parti de la cache aux Andéni pour Vital Kamerhe a déjà écarté la course. Par rapport à l'accord Nabino Bosignaki na Nairobi. Bon, accord au Signaki na Nairobi, et ça d'abord pour 5 ans. Tozo Zélatine en 2023 et le président lui-même a jugé bon ça a écarté déjà Vital Kamerhe. Parce que Vital Kamerhe a déjà écarté. Je parle de Vital Kamerhe, c'est lui le président de l'UNC. Na lobel mutumusute. Na lobi que ba accord na biso to sinaki pour 5 ans. Donc na moment où Union pour la nation congolaise toza membre de la coalition CASH parce que CASH est constitué na 2 grands partis, UDPS et l'UNC. UNC a 8 ministères. Alors, tu as nommé un mandataire, c'est que l'UNCP a eu quelques mandataires. Donc, nous avons ensemble en 2023. En 2023, l'UNC a coupé sa position. Au moment opportun, donc, dans le moment où on a solo en 2023, c'est vraiment inopportun. Le moment où on a moment où on a concentré, comment on a la démarche de façon à ce que le président national a quitté. Ce qui est le président national Bino a déjà condamné à la prison Makala, Pierre Kangoudi, à le gouvernement. Bamamba nae balunga na gouvernement. Nangambo na Bino ya UNC position na Bino parce que c'est lui le président national. À cause de la sécurité na acte tout salement. Lobby ba membre nous c'est UNC balunga na kati ya gouvernement position na Bino ozani. Obi président national Nabiso Vital Kamerhe. Oui, ça veut Pierre Kangoudi, tout le monde Pierre Kangoudi à Boyarana. Il est arrivé qu'il y a une situation comme une pour le moment. À l'obi, membre il y a parti politique qui va se retirer dans le gouvernement. Position dans le INC et cause à la Nini. Parce que nous connaissons très bien comment les politiciens africains raisonnent si il y a devant moi situation quelqu'un qui. Obi na procès oyo. Avocat de la République, c'est l'union que Vital Kamerhe a combo à Félix. Alors, clairement que non, voilà, tout ça là, tout ça là, tout ça là. Et puis, si vous avez Makala, je préfère rester ici à Makala pour garder le privilège du président de la République. Si ceux qui ont andimi ko vanda na Makala, yo kanisika que le bano parti nanga bobo. Les lots tellement naza koto bolongo pe kuna. Non non. Donc et lo ko na ezate na kati ya makanisi na et puis azo lo bango toujours que non. UNC bozala toujours na sima chef de l'État. Félix Antoine Tshilombo parce que tozali na kati ya coalition, to travaille na coalition. Si na 2023. Donc au bandalelo ti 2023, Vital Kamerhe a changé na nous makanisi na ete que non ba comme nga naza condamné bino pe bobima na gouvernement te. Tozana nukuna ya on a lobaki ceux qui te commis en 2023 a repé sa position na epé a repé sa makanisi na oyo biso nyo sotoro landango mais na moment oyo en tout cas ezana te na makanisi na ke no ba comme na zarte bino pe bolongo na nini wana ceux qui azali na besoin ko lobelo ko wana mbele déjà tangaki mokonza chef bon eza ba secret belé oyo ya yebi ya tika lango na makala kuna oyo ba biloko oyo amonaki na présidence o ba salina ensemble na chef de l'état. INC jusque là bon ça a communiqué mon côté bino quand même tous bino nanzela il y a moins connaissance tous bino pour communiquer bah UNC nous se bazar na mokili mobimba partout na Londres na France na Belgique pourquoi pas na États-Unis pourquoi pas na Dubaï Durban na Cape Town na place ba congolais bazala mingi yo za awa oza président il y a différentes plateformes ni parties ni différentes ni
ba makambo na kati ya parti message nini okopesa na ba congolais nyonso bazalaka ba fanatique ba mouré ya mwana mboka Vital Kamerhe pour tokota na sujet mosusu po to meli mingi na sujet wana ba congolais baza à travers le monde au moment opportun à travers ba canaux ya bien parce que il y a un porte-parole na yango naza simple communicateur mais naza porte-parole ya INCT donc tant on a awa oui c'est vrai je fais des analyses d'abord en tant que personne en tant qu'individu en même temps en tant que l'un des communicateurs de l'UNC mais tant où INC a position à côté da porte-parole na ba koya à travers la télévision ba kopé sa position à partir kolobakena nous communication c'est toza bien structuré bien organisé et ça à chaque fois ko bima koloba papa non toza observer makambu tozo zelato kena ba démarche tinasuka ceux qui te trouvaient gain de coste nda à ce moment est-ce que nous moni ba démarche na bino bo sala net na appel ko simba toza confiance na justice na biso toza la confiance na justice na biso tozo ndima ke ko simba bino yozo toza confiance en justice bino bozolo ba ki justice asali makambo esengeni confiance vous allez sur na ndenge nini wana eza na niveau ya tribunal wana eza niveau ya tribunal donc tozo accorder toujours tozo renouveler sous confiance tozo renouveler parce que oyebi procès o elandani mokili mobimba kota na Twitter omona ba analyse ya batu na ota ko yebisa dernièrement pe bandeko ya 5 basango na biso ya 5 bauta pe kosala analyse na bango balobi c'est trop tôt ya kosala eloko bon soit eza règlement de compte ou bien ezali ko écarter ndeko mususu na nzela ya maponomi wana eza analyse ya basango ya to lobi ke c'est trop tôt pour condamner Vital Kamerhe. Les élections ça se prépare en amont et en aval donc bandeko déjà na ba schéma na bango ba moni que tout ça ndeko à côté pour boulevard ezala libre na 2023 mais na kati ya condamner Vital Kamerhe ba confisquer pe ba bion na ina ya mwasi na ina bana na bino bo trouver en ndenge ni bazubiloko balobi amida kosi amida bana ba commerce kala niye moko ndenga loba bazui yango bino na INC bo trouver en ndenge ni vraiment po ba congolais ba beti maboko ba congolais te tsika ko so na bimisika miko baladera to bituke ata na nzela oyo bato balobi fallait ka botola bango biloko bon wali za ta bino boko tela ka Amerika ka tout mona ke ba botoli tout bon c'est là oyebi ndenge tozala boye mutu na mutu aza na obédience politique na ye tango lo ba congolais ko généraliser ba congolais nyo sauter ya na uta ko lo ba les congolais ne sont pas des stupides baza ba idioté parce que bango nyo so balani procès yo tango okotsa micro na wana mutu ya lamuka azana d'accord oui ndenge akanga bon eza bien pour ayebi ke eza déjà chance pour na bango na 2023 boulevard eza libre OK na mutu ya IDPS oui a caméra na landaki ndeko mo je crois yo pe mutu yambaki azaki ya IDPS alors oui condamnation Vital Kamerhe et ça libiso bien mais na koyeb sara la ndeko wana atanga article 165 et 166 ya constitution et lobini te débat eza wana te tozongela mambia que condamnation ba botoli biloko ba botoli eloko échappé justice na biso za biloko eza na ndako asumbaki na Paris biloko za na Paris tolingi bo l'accès biso vraiment ba preuve tangible na ndako Vital Kamerhe asumbaki na Paris pour to confirmer pour jusque là preuve ezate d'après moi preuve ezo mona te mais ba partie civile et le baki na procès que Vital Kamerhe asumbaki ndako na Paris yango to sengi na maître Koko vraiment avec sa preuve na ba document soki alakisi yango te eza acharnement contre mutu soki to sengi preuve ezala na maître Koko Kayumbi aza avocat ou azalaki partie civile biso bapanzi sango na motema malamu tozaka envers to sengi preuve po bato pe baza na Paris to sengi bango preuve botinde la biso même na ba réseaux sociaux to mona yango ndeko olobi oyebi ndeko ya madame Amida Chature o eza ya Orgeval na France et son mari depuis 2012 et ça acquisition depuis 2012 na 2012 ana zaki na bisote na sombelaki po didi kino ya lobaki muto asomaki ndako mais pourquoi lui me marié dans polémique na ba débat ezate polémique ezate ngana lobi ke asombaki depuis 2012 oyo mususu ya président otiko somba dernièrement nazana ba preuve ce que on le permettre ngana tangela yo contrat basaki na Afriland Bank tanga kenai ko zo prête asali prête azu a défi mbongo na Afriland Bank pour asomba ndako to la na procès lobaki que ngana za mouche eza propreté na nini na biso na coutume na biso na ke kovana ndako moko na mwasi nanga aussi longtemps mwasi na azaki na ndako oyo zo lobela wana nde azwaki mbongo na bank na Freeland Bank ti lelo pe na basisi kofuta te basomi ndako
ezate ke ndako wana esomba mina mbongo ya Jamal parce que Jamal alobi nazwaki mbongo nanga en bonne due forme pe nasalaki commande ya ba conteneur eza na Matadi eza na ba partie civile alobaki na ba conteneur wana ezaka ba biloko ya banda ba kiti ba biloko moko bino bozo ba banda gouvernement de konangai partie civile yo oh quel acharnement quelle haine na osela bin. Bon, en fait, n'habitez ceux qui éthique et déontologie à magistrat, ils ont permettre magistrat avocats à la même temps politiciens en même temps. Loba. Bah poto ebi na kati ya avocat na ba msu baza ba to pe perdre. Netine azaki muto pe perdre. Te ngana watanga komba muto. Ndeko loba omoni biso na miko na biso to lingaka olobi po Congolais azana pour sa vérité to lembi lukuta bato ba 15 diplômes na ba 50 diplômes. Ouais, ngai na boyi boya ebele awa epa na biso awa eza bongo kotala makambo etali politique nde vie ya population nde vie ya bato soki yo s'intéresser na politique te ndenge ba artiste musicien mosusu bayemba politique yango moko s'intéresser na yo po mokolo lipe komata yo nde ko souffrir po mokolo papa lupango ko bimiso na ndako yo nde ko souffrir nyonso mokolo tomate ko matana wenze yonde ko souffrir yango to sengi na ba congolais bao bazana diaspora bao bazana kati ya République démocratique du Congo na Lubumbashi Mbujimai Kananga Kisangani Goma bisika ebele bozana Bukavu na Kindu on a place to lobité na Matadi bo s'intéresser na politique na pesi mbote na Maman na biso oyo asalaka ke mouvement ezala na kati ya Vision Plus Télévision bela dinganga ye moko la patronne to pesi mote na famille na ye place azali nzambe ya chaye maboko apesa lisusu ba makanisipo mouvement oyo ekinde toujours liboso po eseke déjà liboso ezo sala ke biso to vivre tala ndenge ba santé tozanango po na ye to pesi vraiment longuna ba félicitations ebele to pesi lisusu mote na kuna na Matadi na mama na biso mère sociale maman ndenga zawana maman nani place ozali na Matadi to pesi mbote mama ani ba mbote na yo na Matadi na biki la prochaine fois obenga kinga tango olanda kinga na Vision Plus olanda kinga yango na pesi ba salutation na yo place ozana Matadi na Kikanda na pesi ba mbote na yo mbote na ba congolais nyonso bazana diaspora bolanda vraiment toza ya bino to ko pesa ba sango pona bino pe bozala informé na kati ya mikili mputu kuna bozali na pesi mbote na ba congolais nyonso surtout na félicité bino ndengo bosungi mabota na bino oyo na kati ya Kinshasa Congo mobimba na kati ya confinement bosungi quand même na moi 10 francs moi 20 francs na bino na mabota na bino ndenge bino bozaka na poto kuna bosungi mabota na pesi bino ba mbote ebele ngai na bino tokutani mbala ya sima vraiment on est ensemble bao merci.